et bonjour à tous nos téléspectateurs et internautes d'Océan du Congo Télévision. Je suis Doriana, la fille intelligente dans l'émission Nabino, parlons-en. Merci à Kabou et à Dorieur la caméra et à vous, chers abonnés d'Océan du Congo Télévision, vous informer. C'est notre devoir. Voilà pourquoi tu le verras toujours. Tokolembate, Kosolana Bino, Matsali et Kolo Congo, l'actualité, ils allaient vraiment révéler à travers cette émission. Tokolobela, Matsali, remaniement, Tokolobela, Molissousou, parce que il y aura toujours même Matsali, Bokanapiso, ceux qui te sont en clair peut-être continuer. Kolobela Yango, Tokolobela, même Matsali, élection 2023, Tomoni, pour la Ferdinand Cambert à l'objet, Nani. Candidat na bango ezali Joseph Kabila Kabange tokoloba même Matali Congo dité et puis situation sécuritaire ya mboka na biso messieurs dames restez branchés et nazanga morote nazana mona mboka Pablo oyo azali moko ya ba cadre na nouvelle élan communicateur na ndo tokosola apesa makanisi na ye lolenge mboka eza kotambola jeudi. Bonjour et bienvenue mon mboka Pablo. Bonjour maman Doriane. Merci pour l'invitation. Merci Nabaimboka. Au bazar Rolanda na YouTube et ça toujours pour nous kolobela ekolo eza biso tango makanisi ya kopesa ezali to kanga mono côté faut koleka pour na koloba afin que bana mboka bayeba makambo ndenge eza kotambola pe ba comprendre ndenge o bango sengeli basala ndenge nyo esengeli bango ba mitambolisa pour que mboka na biso ekota na kimia pour que tous la biso na esengo parce que ndenge mboka ezangi kimia yo moroza komona tous na kimia te biso nyaso okay mutu moko na kimia donc tous na intérêt que mboka na biso na kimia ezana libération moko te salema batu bakanga munoko okay mboka na biso ezali occupé par des prédateurs par batu oyo bazali na mitema mabe baza na posa mboka na biso ebonga te principalement ezali bana mboka ba congolais des pères et des mères nde baza konyokola biso il faut sikoyo tosala nyonso esengeli kosala pour que tobima na bowumbu wana moko ya biloko ezali principal ezali koloba kopesa makanisi pour que tozwa solution. Merci pour la malheureuse. Merci beaucoup, mon amboka. Tout le bien dit changement. Na kati ya gouvernement, il y a eu internaute, population, toujours na ba même figure. Ils ont à chaque fois na au état du gouvernement na biso et tout cela qui na mon amboka moko que je salue pasteur Junior Albiponaye et sengeli révolution et salima par rapport à la classe politique na biso parce que fur et à mesure bala kotia batu ils ont toujours le même personne ba o basala ki mabe ba o basala ki ba politique ba kozonga image ya malamu te pour la population to pour na bana ba o ba kokola kotala ke gouvernement référence à Madame Ozalité tant que moi d'abord par rapport à remaniement et puis bah figure où ils ont continuer kozonga malgré bah ma bena bango malgré bah qui ancien rebelle malgré bah détourner qui bongo à l'état et tant que moi n'amboka au remaniement pour na ndeko moko obi alobaki il faut que ça la renouvellement à classe politique renouvellement à classe politique c'est la décision moko boité ou ekozoma quelque part renouvellement à classe politique ezali biso ba jeune o to tangi ba kelasi toza ebele tozo mona ndenge makambo yotambola na mboka tozo mona kezo tambola bien te un groupe de gens ba comme si mboka lokola eloko na bango moko okomona mutu asali mabe kaka ye wana ba kozwa un jour bazongisi ye pour que asala susu mabe solution ezali to telema ndenge na telemi ko telema ezali par rapport ya ndenge na moni ke foko pesa makanisi na yena mayelo nzamba pesa nga pona kolobela ba imboka na kanyi muno côté ngai pe na créer espace pona loba côté le mawana nde ko sala ke so ndenga na telemi ba jeune nyoso batangi kelasi ba pe bazana bolingo ko sala mboka mlomba telemi to envahir espace politique renouvellement classe politique ko sala mandengo wana mais l'élection tango ezali ko ya to kota na ba parti politique à malamu parti politique le wa nouvelle élan tout télémi. Mais les partis politiques, quelque part, ce sont des partis politiques qui endorment aussi la population. Chaque jour, ils ont créé, chaque jour, il y a beaucoup de partis politiques
et ça affaiblit aussi le jeune. Corrompre par parti politique. Quand il y aura beaucoup de jeunes, il y a un renouvellement, il y a classe politique. Oui, quand on a parti politique, quand on a parti politique, moko boye, batu ya mabe batondani, mais tant bino ba jeune moi bozan nombre moko ya bien, bo koti wana, bozana mayele, bozana courage, bo militer. Et ça dit que vous se créer espace pour continuer à poste à responsabilité. Bino ça la quoi ba konzina binoté. Boko sala selon ma kanisi malam o bino bozana. Ezali na jeune loko la l'autorité morale peut-être votre président ceux qui a mais il va toujours influencer. Bon, boko ça de sorte quand influencer binoté. Ça sera un peu difficile. Ce que boza batuna mayele ko sunga bino boye baninyo fo bosala. OK. Omoni ezana jeune moko na histoire mboka na biso Patrice Emery Lumumba. Akufa kokisaka 40 ans te. Akota politique ata 30 ans kokisaka nanu te. C'est un jeune courageux, un jeune villageois abotami na mboka. Akei une école atangi azaki na mayele, ayeko se retrouver à Moussali monene na kati ya Bralima. Si ayeko kota na politique pona bolimo azaki na mopona mboka. Akota na ML ça zalaka mokonzi, azalaki pe parmi ba créateurs ya MLCT. Maintenant mayele na courage na ya bunda azwa ki bokonzi ya MNC azali exemple monene pona biso lelo ba jeune na ndenge mboka na biso ezali kotambolisa obi bilongi kaka yango moko wana ezozongaka solution eza ona uti koloba wana batu bazosala mabe mais kaka bango nde bazozongela tokozwa exemple ya moto lokola ndeko Jean-Pierre Bemba nini ya malamu asala pona mboka en tant que rebelle aboma batu na Grand Équateur batu ba perda ba membre famille na bango asala makambo ya mabe ebele toke na dialogue intercongolais sali ke ayako koma vice-président awa tama komi na bokonzi en tant que vice-président ezalaka na marche moko boye ba congolais balingaka basala pona une raison ekimi ngai ba imboka ba pardonner ngai pona raison wana ezalaki valable sikoyo Jean-Pierre Bemba amonaki yango mabe alobi bino ba parents bopekisa bana bino wabima na nzela oyo akotika mwana ya bima na nzela awaya kokuta ye bembe mpe yo mpe moto olingi osala marche mitana na kitalatala otali mpe foto na yo après oye kosala marche soki bomimi na nzela bokokutana na likama parce que alingaki te bana mboka ba revendiquer ba droit na bango lelo ye wana aye kozonga na défense na kati ya gouvernement en tant que ministre ya défense ministère ya défense ezali poste moko ya makasi na kati ya mboka au plus tobengaka na français ministère ya souveraineté ezali pe na domaine moko ko gérer domaine moko bitumba eza makasi tozolela lelo complicité ye aza mutu oyo asalaka mosala pona mbongo parce que tant alongaki na rébellion aye na kisato kasi kaye pona peuple mais to komona ke no ayaki pona ba intérêt na aye pona mbongo ayepsi bana mboka o akobima akokufa alors que marche ezali normal siko aba ke ba tie na défense akoluka te bozwi ya mbongo pona mabe ya mboka eloko nini o esali ke batia ye na poste wana peut-être il est mieux placé matali non azali mieux placé te parce que Jean-Pierre Bemba parce que tout le monde dit bande quoi il défaite va très d'accord en plus va commenter que tout Kagame a vu panique tout le monde peut ba ressortissant à Ituri mingi peut va d'accord je crois que la société civile encore et aussi Koloba par rapport à arriver à Jean-Pierre Bemba là pour espérer que Kimia écoute vraiment beaucoup de gens ba y a bien beaucoup opposé tellement que il fut aussi un rebelle ayebi peut-être millier bien peut-être à défendre population na moi 10 mois au etikali pour préparer élection il y a ça rébellion na Grand Équateur ça rébellion na STT insécurité dans na kati il y a est yé atika pe kozala président de la République tazala ki chef il y a rébellion azana expérience ya kozala chef il y a rébellion. Na 1+4 azalaki vice-ministre ezalaki en réalité comme ministre ndenge batie wana lelo vice-premier ministre en réalité na kati ya 1+4 wana bato nyonso bazalaki na se ya Kabila bazalaki ko gérer ba secteur bazalaki en réalité ba ministre
Kabila est président de la République. Lelo Félix Tshisekedi est président de la République. Azali pour faire face à la rébellion rwandaise. Jean-Pierre Bemba a une expérience en tant que groupe rebelle avec Bundisa, armée nationale. Et tant que rebelle, il y a une expérience parce que qui rebelle, on a rebelle, il y a ADF, M23 est rébellion, M23 est agression. M23 est agression. Tout le mingi agression il y a Rwanda et puis ADF vous autres groupe on les alliés manœuvre ya Kagame. En réalité les alliés Rwanda na ko sala makambo ami bombi na sima ba et moi biloko wana ya mike wana. Les alliés agression rwandaise soutenue par Mindele pour contrôler richesse autour na niveau ya est parce que richesse wana eleki makasi. Lokola mboka eza nango bien géré te ba konzi ba sérieux te ba moni mutako négocier na bango penza te ba préférer bazwa minerai na ndenge ya désordre ba yeba occuper au travers ya ba militaire bon ba pesi ba armes na d'autres moyens pour que batu na bango ba exploitaka tant minerai ke na Rwanda na nzela ya Rwanda ekoti na mituka memi yango na aéroport etia yango na ba pepo ale ekei na mikili ya poto pour que mindele basalela. Donc intérêt moko o nga nazo mona ba nommer Jean-Pierre Mbemba pour na mboka eza na ngote. Toujours exemple ya Ndeko Vital Kamerhe. Aza mutu o d'abord Peter Kazadi aya koloba na biso ke Kabila azali congolais. Okay. Kabila a détruit mboka na biso na complicité na ba tlora ba Vital Kamerhe. Okay. Na ba Ngoyi Mukena bazali ebele. Lelo oyo Kamerhe azongi na gouvernement alors que Kalamingi Tawa bauti ko détourner mbongo ya 100 jours batu nyonso baleka na procès wana ba charger ba loba mabepo na même il était acquitté direct. Par rapport à non tout ça na justice na mboka na ezali malamu te wana mto so yebi yango to na justice malamu te bon ba ko acquitté etendenge nini ezana batu mso afinga ka mutu ndoki mais asali 2 ans 3 ans 4 ans dans la prison mutako landele makambo azate tamso pour mona non ba jija été ba cheka ka bongo détention préventive. Ceux qui bolandeli bien beaucoup mona ke ndeko Félix Tshisekedi a nommé batu oyo tobengi Jean-Pierre Bemba na Vital Kamerhe to le bela mingi bango. Oui ba nyonso bazawa no ba nommé na kata gouvernement na mutu malamu azana été bango nyonso baza batu oyo bazawa na pona ko yiba peuple. To le bela mingi bato mi baina utiko tanga bakombo wana soki atie bango na baisika wana omona ke eza pona bit moko électoral. Jean-Pierre Bemba za mutu ya Grand Équateur, Vital Kamerhe za mutu ya Grand Kivu. Na tango ba élection ba bisa ba électeur na ba sala ni ba voter bango ba sala ba candidat bango so ba na simane ba soutenir pour que azwa ba voix mais to ebi ke na ndenge asali malamu te pona peuple ata azui batu soki ya ndenge ni na tie na sima na pour que ba soutenir ye akoki ko gagner ba élection te parce que peuple azo baté okende ya pamba na Genève awa to batu bakei kuna pona ko pona candidat unique ye na baninga mususu baponi Martin Fayulu ndeko Adolphe Musutu bazalaki wana na eumeli te na tamuke aleki na média lobiono na renoncer na signature na nga wana na ezo compter lisusu te kaka pona malobana lobaka wana basali groupe na bango na Kamerhe peuple aboya ko voter azwa moins de 20%, je crois 15 ou 16%. Peuple a voté était bon si on ndinga koti na bokonza gérer peuple a moni clair tenda ko pese sous ba voix azaki na Kamerhe ngo pe na tango elekiti azaki pese sous na Kabila sima na ye mais isimba ikaka te siko ndeko simba kaka te donc ndeko Vital Kamerhe andimi ko travailler na batu o baza batu malamu te pona mboka pour que ye na ba élection jo ba voix pe wa ko zo na ite. Martin Fayulu na Adolphe Musutu basalaki une tournée na est bakenda bazali batu oyo bazali originaire ya kuna te basala plein on ezola kisa que peuple azali na batu oyo azomona ke bako pesa ye bonheur donc bango baza batu oyo lelo ata basali ndenge nyonso peuple ako pesa bango pouvoir te parce que souffrance et leki tala dollar ndenge ezomata mbongo na biso ezaka suna valeur te
le dollar tant de Félix a un pouvoir oui à côté qu'il y a un mata il y a 16 000 le tout en a 23 000 francs dollar et comité na en bref gouvernement oyo il y a un Félix a aussi ko sala et ça gouvernement ou asali yango par rapport ya intérêt na ye pour na atika la pouvoir chance na gouvernement wario de gouvernement ça m'a des chances ne repesa maman ko gérer ba pesa ezali kama pesa mutu chance te eza mutu eza de likambo mutu yana makanisi ya ko sa elo malamu OK ezali likambo te yo pesa mutu chance mutu tango aye na makanisi ya ko bongisa yo te ata bon ata pesa to sending yo lingi to pesa chance ni de lo nyo sale lo malamu yo sale résultat malamu Vital Kamerhe opesa te ni bemba non Vital Kamerhe aza na bolingo ya peuple tata muke même ye moko ndeko Félix Tshisekedi je crois que bolandaka Jean-Marc Abundu tango alongwe na IDPS alobaka nyalobi bambongo ezoyiba mezo kota na ba avion ezokende na bamboka ya bapaya pour kekende vendre na ba banque kuna Jean-Marc Abundu aza n'importe qui tata muto aliaki na bango avandaki na bango amelaki na bango ozomona donc eloko malamu ezate na gouvernement o esalami eza gouvernement ya intérêt ya peuple eza gouvernement ya intérêt ya muto azokamba biso pour qu'il gagne l'élection na appui ya Jean-Pierre Bemba na appui ya Vital Kamerhe mais ezali impossible puisque bilan ezali largement négatif. Merci beaucoup. Bilan ezali largement négatif. Moi namboka apesi chance te to zela pe résultat malamu te na gouvernement parce que bato batie baza bato malamu te tozo continuer na mission to beta lisolo ya congolité loi Tchani de père et de mère. Beaucoup de gens disent par rapport à Nango, tout le monde réaction à bandeko ensemble par rapport à la loi Oyo et bandeko comme ça va Félix Antoine Tshisekedi a kobanga mingi ndeko batingi yango azosele loi sur la congolité de père et de mère tant que moi namboka d'abord par rapport à la loi Oyo na moment Oyo parce que zaki loi moko ya bandaka na oui d'abord toloba boye moi namboka na biso problème toza nango ezali problème ya force to pe efficacité ya l'état OK pe efficacité ya ba loi ya l'état l'état na biso azali faible pe ba loi na biso ezali faible OK l'état azana nous partout te na kati ya mboka lelo oyoka ozolanda na kwa mutilo ba ko na ko ba ndenge ba tiwere zo continuer OK so ke na est makambo eza kuna ndenge o ba rwande ba kotaka c'est que ça na mutu mota kengela la place wana eza na bato ba soldat te bazaka place wana pona okengela eza na surveillance moko te ya état na place wana donc absence ya l'état na ba bisika ndenge wana ba kwa mutu wana soko ki ata pembe na fleuve na biso wana ba kota wa maluko kuna omona ke oko sala ta 1 km omona ta jambo à l'état te donc na partie wana ya frontière l'état za na été OK donc l'état za insuffisant l'état za partout te pas ali faible ba loi na biso ezali faible na kati ya Congo na biso bato baza fort eza bato les hommes soki mutu akoti na kibokonzi akomi na force koleka l'état ye nde akomi kotambusa l'état selon ndenge makanisi na ye esengi no ndenge baloi ya mboka esengi okomona lelo na banzela na biso awa embouteillage en général po botikele nzela tout ça un moko mona bango nde bazocréer baembouteillage okolandela bwe na mobeko eloba mibongo te na mobeko mutu sota à part chef de l'état mutu nyonso akoti na nzela faut respecter ndenge mobeko elobi mais mobeko wana piétiné par ba autorité ebele so azoleka faut botikele nzela pimpi ba bloko moko ya buzoba oyo mobeko epesi autorisation ya kosala te donc problème vrai problème na biso na Congo ezate que tout en loi moko boyo ezosala ke kaka congolais des pères et des mères nde à gérer problème tout ça na Congo eza yango des problèmes tout ça na Congo eza que l'état est faible ba loi na biso pas d'accord par rapport à tikana na comme na suka réflexion l'état est faible ba loi ya l'état pe ezali faible parce que ceux qui tozui ndeti na passé na biso tozui mutu lokola Mobutu aza congolais des pères et des mères mais agirant mboka mabe lelo raison bato bazwa na pouvoir na simani bazo zo ezani neza pasi oya tikala kotika banzela na mboka eza presque pas biso bato zo ba na excès tout ça bien soko koti na ba village na ba kati bato baza na difficulté lelo so to za ko importer biloko zo utali banda ta ba masango eza pour ni parce que na ba mboka ta ba produire banzela ko lexela biloko wana
Exact. Et la situation où tu as dit que Congolais de père et de mère. Lelo Kabila oyo ti lelo combo na eza na force na kata ya mboka na biso. Akota na bokonzi na complicité bana ya ba Congolais de père et de mère. Na uti kotanga exemple ya Ndeko Vital Kamerhe. Lelo Ndeko Félix Tshisekedi aza na pouvoir. Oui, Kabila, Moutachaï na pouvoir, Mazalaï, Moutazana, ba Congolais des pères et des mères. Mouta gagné, la Mouka gagné l'élection, mais ba beaucoup pesa la Mouka pouvoir. Tel lombo ganding ezo tambo. Ndeko Noël Tchani, likanisi ya boloba ke non Congolais faut namboka na biso faut Congolais wa go gérer mboka zaka des pères et des mères. En réalité, eza mabete. Eza ki a comprendre ndete que problème na biso eza wana te problème na biso faiblesse ya na uti koloba na faiblesse ya ba loi partout ba condition ezala so que les États-Unis avant comme président faut botama les États-Unis ou vivre les États-Unis au coller les États-Unis na mentalité on a États-Unis ata au voyager na yo ba yebi que non abota akena l'état akolle abota les États-Unis akolle les États-Unis ndé avoyager qu'il banda iko zonga mais ceux qui osa américain ou abota mi libanda États-Unis papa na yo américain maman na yo américaine okoma président okobotami libanda okoli libanda ozongi les États-Unis ata oza maili ndino okoma mokonzi te ba condition za partout na niveau na biso na uti koloba mais Ndeko Noël Tiani ezandi likambo ya ko faire comprendre ye azape muta vivre libanda mingi atangi libanda akenda très jeune atangi libanda asali libanda tamulai après ekozonga de réalité mboka azoye bango susu malamu te kocha ba condition eza mabete mais notre problème ezali likambo ya faiblesse de l'état na ya ba loi parce que même loi o ya zolo ba ya congolité wana solo auto kotisi yango mais comment ça peut que etosami nango te parce que na mboka na so ba loi eza faible OK toke na San City yawa ba congolais ba ekozonga to adopter constitution ya transit o tozo sa ila lelo et constitution lo ba élection à 2 tours na 2 tours tant so bosse élection premier tour bato batikali avant to que l'élection deuxième tour faut passer à débat contradictoire na télévision ba congolais no so balanda tant Kabila abimi premier na élection 2006 janvier abimi deuxième est-ce que débat contradictoire est salema ils avaient qui violation à la constitution donc notre problème est à un niveau wana les institutions sont faibles les lois sont faibles le problème faut tout résoudre yangwana ce qui possibilité ezali pourquoi maza mutamaele a développer mayele oye ko sungaye a proposer biso ba solution ego sala que to longola l'état na biso na kata faiblesse o azanango to longola ba loi na biso na kata faiblesse o azanango to sala que ba homme base la sous forte na kata Congo ba institution des à la forte parce que na Congo tozana iloko moko ezali à l'inverse soko kena ba mboko eza développer toujours ba mboka lokola ba États-Unis wana ba Belgique ba France kuna omona que mutu tango aye na pouvoir oza député oza président et assemblée nationale oza président de la République oza premier ministre tango ye oza un simple animateur oza kosala musala selon ndenge mobeko elobi oza na se ya mibeko oza ko animer ba institution pe ba institution ezali likolo na yo ezali plus forte que yo okomona pe kosali musala na we esili olongo ke soko sali buzoba na kati ya bokonzi balongo lio na pouvoir mais pas na biso awa toujours comme dans un niveau wana te Noël Tiani a travaillé intellectuellement na niveau wana il a proposé ba solution pour na kolongwa na situation au tozanango il y a faiblesse il y a l'état de faiblesse il y a ba loi enfin que moi na mboka nyonso oyo azana portion ya pouvoir ezala ba tioza bourgmestre ezala ba tieyo oza général ezala oza soki nani mobeko nde etambusa yo eno yo tambusa biso na mboka selon ndenge yo lingi. D'accord. Merci beaucoup. Bah, qu'on signale biso déjà to komi na suka. Moi le bana bayi téléspectateurs peu internautes bande ko na biso o bazali na est o ba ko vivre toujours en sécurité na kwa moto un peu partout un mot na bande ko na bande ko ya est to bosani bango te baza bande ko na biso mboka etambusami na batu oyo baza na bolingo ya mbongo no bolingo ya batu biso ba jeune otozui courage pona bolingo tozana ngo pona mboka ya kokota na politique afin que to bunda to kota na ba poste
il y a autorité na ba poste ya gestion à l'état ba tia biso maboko pour que tout le monde la bango na passe bazala toujours na courage wana ya ko résister à l'ennemi avec moi ba moyen maigre au bazana yango mboka eza ya biso to kotikela yango monguna ata mokolo moko te. Na profiter na occasion pour que na souhaiter bon retour na leader ya parti Nouvel Élan mon parti camarade Adolphe Mozito a outi kosala une grande tournée na Grand Bandundu tournée wana ezaki succès makasi population eye en masse partout à lekaki pona koya koyoka ye yaki ne koyoka population pour que ayeba offre politique ni nouvelle là to ko proposer na mboka afin que tozwa développement pe offre politique ango ezali en cours d'élaboration mwana mboka azali ko koma yango to kotala ndenge koza soki makanisi ya kobakisa ekozala to kobakisa mais to moni que non au moins mboka sali eza nango pena na makanisi ya kobakisa te 5 kilo to présentant kaka ndenge wana to koleka susumbe to mesana koleka na émission pour na ko présenter bino yango pe boko sepela na yango tozana makanisi moko ya malamu pona mboka bo soutenir biso na pesi bino merci na ndenge bozwi temps ya kolanda biso tomonani bongo na mbala ya sima na ndeko na biso Maman Doriane. Merci beaucoup mon amboka Pablo d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été mon amboka Pablo qui a invité na biso ya mokolo ya lelo tolobeli matali situation sécuritaire tolobeli matali loi sur la congolité et puis matali remaniement et sami na gouvernement na biso mon amboka Pablo azali cadre et communicateur na Nouvel Élan. Merci na Kabuya derrière la caméra et à vous chers abonnés de Sion du Congo. Je vous dis déjà au revoir et à la prochaine. Bye.